Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Na iu nasadila tilanza vivo ya sana. Weti sola nzila iu nasadila tilanza vivo ya sana. Mabanza mamiki mabanza menoko. Hallelujah. Tilanza ngekezi la senoko. Yetisa kilanga koso utangudira mambunga nemuketika. Mabanza mamiki mabanza menoko. Hallelujah. Tilanza ngekezi la senoko. Yetisa kilanga koso utangudira mambunga nemuketika. Unapasi ngetita dada utondele umatanga ngetita tondele. Unapasi ngetita dada utondele umatanga ngetita tondele. Mumayela ngetita dada utondele umatanga ngetita tondele. Mumayela ngetita dada utondele umatanga ngetita tondele. Mabanza mamiki mabanza menoko. Tilanza ngekezi la senoko. Yetisa kilanga koso utangudira mambunga nemuketika. Mabanza mamiki mabanza menoko. Tilanza ngekezi la senoko. Yetisa kilanga koso utangudira mambunga nemuketika. Mabanza mamiki mabanza menoko. Tilanza ngekezi la senoko. Yetisa kilanga koso utangudira mambunga nemuketika. Mabanza mamiki mabanza menoko. Tilanza ngekezi la senoko. Yetisa koso utangudira mambunga nemuketika. Oh mfumu nzila nzambe basi emyangala simbeno lwaso kio kiamba. Haleluya. Mabanza mamiki mabanza menoko. Tilanza ngekezi la senoko. Yetisa kilanga koso utangudira mambunga nemuketika.
Kambunya iko tukalababanza yebeto tunamonara yeisuka oh ya Yesu oh Yesu wanita. ndenge yokani tika tango nyonso biso tokozala du début à la fin ezala pour la gloire na yo que seul le nom de Jésus ezala élevé na kati na o esika totelemeli nyonso o eza ya confusion o eza ya monguna eza na esika te du début à la fin ya programme na biso bao baza na nzela tokabi bango na maboko na yo tambola na bango elongo pe bakoma na kati na biso na kimia molimo lo mosantu akamba biso du début à la fin et que nyonso ezala pour ta gloire na kombo na Yesu tolobi bongo amen esika ozali so okobetela nzambe na yo maboko bien-aimé na lingora Zamba Pesio, souffle de vie. Pesa et merci pour notre tombe à l'élo. Seigneur, merci pour la koya, pour la tombe à l'élo, Peko Salam. Et ton foute est bien bon côté. Boni boni na pas pour la tombe à l'élo. Seigneur Dieu, merci Père, la combo na Yesu. Bien aimé, la beaucoup mis ça. Ce que ça dit pour la prière, papa Tinga n'a pas coupé. Parce que nous on a prié pour lui. Ça, mettre des tailles des circonstances. Pambola Nzambe wana na tombe à l'élo. Lobi pe kokoza na yayo. Zamba tike la bombo ipambola yi. A décidé parce que vous avez souffert. Parce que vous avez maître des circonstances. Vous avez maître des temps. Qui est pamboli. Ton commission. Parce que oh yo soit comme décision. D'abord na critique qui sauter.
Et tu as décidé. Au soyez au mémaillé. Au canonné kokisami. Topamboli onkolo. Nalingo sambe le longo langa. Tika tamu nyonso tokozala na maboko koswa. Bibezolo beza malamu na moto. Okende sika matanga. Parce que là, ils ont sika omutation. Ils ont sika o tozo ya kotala. Papa tiki biso le lolo. Nalingo bonde le tika moteye. Lobala nzambe lobelanga na tongo lelo. Mo eza pona bato bakufa te, mais eza pona biso bato bomoyi. Nzamba lobela yo na nzela mosali na ye. Oya disposé pona biso. Tobonde na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Christ bazali awa? Amen. Est-ce que mutu moko azali nzamba pesi epema na tongo lelo? Est-ce que kobetela nzambe no mabe? Alléluia. Limbisanga na yebiso ne bembe bataka charisme te. Est-ce que ça va? Pour nous ça netike ate. To comment le roi papa nsinga biso nyos. Bien aimé to lingo yo kanzamba lobela biso. Na lobi na matanga bateya ka muta kufite. Bazote ya biso batabomo. Osambela ka upa malobo eza pona yo. Parce que muto alinga lobeza nzambe. Oya kela yo oya yebi lobi na yo. Ngana telemi ata musu yanga eza lobi. Ya yozo yo kanga ata musu eza samedi. To yebite. Eza occasion malobo ekobima. Bien aimé papa nsinga azalaki mo Christ, akufi mo Christ. Azalaki na lingomba eza ko sambela epai wapi ya umeli pe afanda kiwana. Ingana azana ba témoignage belé ya papa oyo. Asali linga belé. Toujours na lati yemta pesa kinga mbongo na. Il m'a donné $100 pour la lata toujours. Alléluia. Alléluia. Alors, mutua kolobela biso na tongo alelo. Aza père spirituel na ye. Azuye moi tangu mulaya zaki na makolo na ye. Et logo na sepelaka et papa nsinga azaki muto papa oyo abotele maboteya abandai ko yoka. So lobi na ye aza o yoka ye. Azaki conseiller na ye. Papa ya molimo ya papa nsinga. Peut-être oyebi, peut-être oyebi ete. Tant monsieur Zamba liboso, to ye pona yete ko tombola ye. Mais lenga ko yeba ye. Comme on a eu évêque Crispin Toto. Aza moko ya basali o nzamba telemisi na mboka na biso Congo. Na ville à Kinshasa, toza na regroupement moko babengi RCC. Avec tous les respects, soko tsepeli au telemi osikozali. Bali basali nzambe ba yamaka avec double honneur. Tamazo pusana, so obeti maboko eza pona lokumu na nzambe. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Nous te bénissons, notre Dieu, pour cette opportunité que tu nous accordes. Seigneur, laisse que cette parole trouve de la place dans le cœur de tout un chacun. Que le cœur soit comme une terre fertile qui veut recevoir la parole comme la sémence. Merci pour cette opportunité. Au travers de cette parole, nous acceptons ta présence au milieu de nous. Parle. Nous voulons t'écouter au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour la parole. N'a partagé l'iloba. Les amours passent pour la maman na théâtre pour la papa Ntsingane parce que la perte de mon comme nene, bien que son âge, mais quel respect, quelle considération. Et Azamoto soka pesi rendez-vous à Tabutu Azalaka. Azamoto a pesa kaba conseil à Panzakate. Yena maman Cécile baza ba modèle. Tous à ba culte mi balé. Elle bosse to bandaka 6h30. Tous à Ngiringi mais bango bazalia ba komaka avant culte banda. Et toutefois na côté na zako pesa mo ndakisa na bango. Yangwana na pamboli nzam. Mais juste ce qu'on a télémi pour Nateya, et ça solo, et confirmé que Azamouan Nananga ya Molim, Nazalaki a été Nazaki na poto, et tant où il y a côté hôpital, n'a pas Nazalaki te,
mais nazalaki kolanda nyonso pe nazalaki kosambela mpona ye. Et une fois batie na vidéo ntango amoni nga bandolela amoni papa na ye abandolela na console ye nalobi nazoya. Il fallait nazela mikolo na nga, mais avant na mikolo na nga naloti papa Ntsingani aye epai na nga aye kofukama alobi nasambela mpona ye. Nasambelaki, pour moi je croyais que c'est la guérison. Nasambela eleki esili quelque temps baye koyebisa nga ke papa Ntsingani aza lisusu te. Esaki nga pasi makasi mokolo na kitaki na aéroport nakomaki na ndako na nga te direct ti na ndako e nabondelaki mpona papa Ntsingani. Naza nzambe te me Bible elobi misala ya mutu ekolanda ye tina kufa. À partir de ce témoignage, moi je crois à komona Yesu. À komona Yesu. Parce que yambaki papa Ntsingani aza kosambela te. Maye kosambela na nzela ya mama Justine Losembe nda memaki ye nga na yambi ye na yambisi ye Yesu. Na landisi ye na baffermissement, aleki na délivrance, à s'engager. Il était le doyen de la communauté. Versets 11 à 12. Voici ce témoignage. Celui qui a la vie et celui qui a Jésus a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Amen. Bolandanga bien. Ti lelo batu nyonso bayebaka kufa eza moko te eza misato. Kufa eza misato. Première kufa babengango la mort spirituelle. La mort spirituelle comment? Ozana yo na bomoi. Otambolaka na yo mais tu n'as pas Jésus. Yesu aza na kati na yo te. Ndenge otambolaka oza ebembe na molimo. Ça soki mutu ndenge wana atelemi azali ebembe. C'est la première mort. La deuxième mort est la mort physique. Oh batu nyonso bazolela awa bazolela mort physique. C'est-à-dire tokomona na susu te. Et ça normal. Mutu akufi balela. Et ça normal kopekisaka mutu te. Oye azolela mingi. Mais azokanta ba bien fait. Azokanta makambo a bénéficiaki na mutu wana. Est-ce que na kosa susu grâce wana? Deuxièmement, c'est la mort physique. Et troisièmement, c'est la mort éternelle. La mort éternelle. C'est-à-dire, la personne qui n'a pas reçu Jésus dans sa vie, quand il meurt physiquement, il est mort spirituellement. Il est mort et éternellement. Azali Akoufa. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je vous supplie cet avant-midi, si nous sommes là, ce message nous concerne. Chacun de nous doit s'examiner. Est-ce que réellement, tu n'es pas un mort physique, un mort spirituel? Mais bien aimé, écoutez bien. Aller à l'église, c'est bien. Être baptisé, c'est bien. Peut-être, tu peux être l'enfant d'un pasteur. Tu peux être un engagé. Mais aussi longtemps que tu n'as pas Jésus dans ta vie, et ça me la pomme. Et je voudrais vous dire encore, église et biki sakate. Est-ce que mutazo yokanga? Église et biki sakate. Motomoko akufaka pona biso, c'est Jésus-Christ. Alors, talama kamunzamba sali, akamati la vie éternelle. Atiyango na kati na mwana na ye Yesu Masia. Et ça le kola almet, boîte d'almet. Na boîte d'almet, soko fongo na kati et ça na batige. Donc soko lingi ko joie, almet po pelisa, oko somba boîte wana. Soko fongoli ozui batige. C'est la même chose. Na petite illustration na boîte c'est Jésus-Christ. Mais en Jésus, il y a la vie éternelle. Alors laisse-moi vous dire, la Bible nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Même pour une église, mais mon frère,
soki nano yambi Yesu te nazoko yebisa yo soko kufi tangu Yesu akozonga okokende na enfer ngaka propre pe adingaka mwasi ne ceci omoni ye omoni ceci lelo atiki ceci l'applicali et tangu azokende wana il faut Jésus mon frère ma soeur nayebi te oza nani naye kojuge yo te me na supplie yo soko lingi na fukama na bondela yo oyamba Yesu nalingi mukolo wana tokende mutu akoso te l'enfer existe par Jésus na mfumu wa ndongo te na mfumu wa longo te na mfumu wa longo te na mfumu wa longo te na pasteur te na apôtre te na évêque te na mama mbikudi te na prophète te na kubu te pe lobiko eza na kombo ya mutu moko Jésus Christ de Nazareth. Sans Jésus tu n'as pas la vie. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux faire semblant. Parce que là, le roi Toya, Bamsou va y aller Banzé. Bamsou va y aller à Bo. Bamsou va y aller à la Baninga. Bamsou va y aller à Songi. Bamsou va y aller à Lati. Bon, n'a rien qu'on juge. Mais n'a rien qu'on peut se voir Kadomoko. Jésus. Voilà, Batimananga. Jésus. Jésus. Ah, n'a Jésus. Aïe, aïe, n'a Jésus. Nzambe na ngai nazoyoka yo te aloba kokoleka bato nyonso catholique ekobikisa te mission ekobikisa te mpeabialo ekobikisa te kimbangu ekobikisa te église de réveil ekobikisa te lobiko eza na moto moko Yesu Masi. Est-ce que nous avons fait témoignage en bouche pour notre tata? Moi, je fais la théologie. Je suis licencié en philosophie. Lobé la main. Mais la salle de théologie, tu as Silici. Na yeba qui Jésus. Non, la ligne va banzer le nuit. Na kati pato moi est-ce que là continue Benati? Azalia au père Bibi. Il y en a terre à Koto. Comment c'est une jeune de Nangazawa? Il y a un conseil. Ça n'a pas de problème dans l'Ibanda, mais ça a un problème dans l'été. Parce que vous savez que après, il y a un problème. Bon, Nasuka. Na linga kibanzele mingi ndeke pa matanga ndanga yawa donc nazotala bato ndona inanga matanga tezotaka banzele mwa katanti okei kote nini tati oyo akokwena libakala azwani me nalandelaki fille moko alingaki nga mingi nzoka atielaki nga motango azalaki komema nga nyonso nalukaki mbe. Un jour, à l'objet, il y a un cadeau. Jésus, dans l'objet, me dit, qu'est-ce que tu me racontes là? J'ai fait la théologie, je connais Jésus. Ameminga, à l'objet, pour ce qu'on dit, Olingina Lingayo, Lingaka Mutumoko, Ngabilipa la Balinga Bombandate. Abimutana Jésus. Tellement n'a pas de Lingaki, Nasalani. Na Lingi Jésus, Kangamis, Nakani, Yamaye, Nayan. Donc c'est ici. Wapi Jésus abisa koti bien aimé Jésus a koti na bombo nanga na bandiko yina biloko nyonso na somo na susu tina ya biloko wana ezate tilelo nzene nanga yewa. Je suis transformé à cause d'une sœur que j'avais aimée, mais cette sœur m'avait donné Jésus. Moi encore aujourd'hui je vous donne ce Jésus-là. Je vous donne ce Jésus-là. Il y a un peu de souka. Gumba moto. Bakasi mananga. Ce qui pas kanga no mystère kamte. Tala kanga kaka. Mais le baka piye. Le baka tanzambe. Na peso merci.
Pour na loba oyo pesinga. Na suite décision ya ofungola motema nanga. Na bengi yo Yesu. Yaka kota na motema nanga. Betangu sabo moyenanga. Na zui lobi. Na kombo na Yesu. Amen. Père éternel, je recommande mes bien-aimés qui ont écouté la parole et ils ont compris. Ils ont pris même la décision de s'engager et d'ouvrir leur cœur. Jésus y est entré. Réellement, je le confirme. Et mon frère, ma soeur, à la vie. Maintenant, Seigneur, je le recommande entre tes mains pour la croissance spirituelle. Maman Cécile, Simba, Nzambe akozwa yo en charge. Nzambe akolesa yo. Nzambe akomelisa yo. Nzambe akopambola nyonso okosala. Tika oyo moni lemu. Nzambe motabisite na bato nyonso bazali awa. Na kombo na Yesu tolobi amen. Amen. Tika tozobenga na mosaki na ye. Alors na kotanga baécriture mibale rapidement. Na Matthieu 17:5, Bible elobi likamoko très important. Matthieu chapitre 19, verset 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Verset 6. Ainsi, ils ne sont pas deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Lelo, il faut tout kabola o kakamaki. Alléluia. Et ça malabo il doit maki. Si comme malabo yami parler, oyo tolingi ko sala. Ezalina Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Verset 2 à 3. Olanda. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi par son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Verset 3. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre homme. Maman Cécile Tobokabolaye Lelo n'a pas Singa et maman Cécile a comme un libre. Mais n'a que maman Cécile n'a pas la chose jamais. Jamais. Mais surtout Moutazana Makas, Bapamoli, Bala Nayo, ils ont soumuté. Bakaboli Bino. Amen. Yamo Tolimi Kosa. Totia Kitiawa. Ok. Koye la maman Cécile. Bana beaucoup ça n'a après Bango, Tokosam de la Ponabana. Zilanzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa. Zilanzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa. Na Joseph Nsingani. Opesa ki maloba ete bokokabwana katamu kolomoko te kaka liwa ekokabola bino. Lelo biso tozali kolongola pete. Pe tozali koanele maloba nyonso po bino bolobakaki. Olota susu papa Nsingani te mobali na yo. E papa Nsingani mpe akoki kozala na yo elongo te. Yango wana tolongoli pete oyo na kombo na mokonzi ya biso Yesu Kristo. Seigneur, c'est toi qui es le soutien de vœux. Aujourd'hui, Seigneur, nous annulons toute loi qui les liait ensemble. Et je déclare en tant que ton serviteur, Cécile est devenue libre. Au nom puissant de Jésus, qu'elle soit protégée par le sang de Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Amen. Bana baya pembe na maman. Rapidement, bana baya pembe na maman. Bana bofusana. Botelema kaka singa maman.
Salamba, Salubu, Zari, Kati, Wako, Zambalola totongo yopo na kufa oyo. Oza tata na biso, oza tata oyo abandi libota. Oyo lobi, soki yo obateli te, mutu akobatela azali te. Totiki libota oyo ebatela mepai na yo. Totiki libota oyo esunga mepai na yo. Totiki libota oyo etambola elongo na yo. Totiki libota oyo ebomba mamobele na makila na yo na nguya. Yesu, mosika na libota oyo maloba ya mabe. Mosika na libota oyo division. Mosika na libota oyo bokabwani. Mosika na libota oyo kozanga yo Yesu. Totie yo Yesu en première position na libota oyo. Tikala papa, tikala défenseur na Congo na Christ Yesu. Merci Seigneur. Amen. Donc, attendre la venue de Jésus-Christ. Et maintenant, que la terre des ancêtres te reçoit. Et j'asperge les sangs de Jésus tout autour de ta cimetière. Au nom de Christ Jésus. Kimiana nkolo na biso Yesu Masia et zinga cimetière. Na kombo na Yesu to bondeli botolobi. Amen. Na pespino merci comme on a évêque Crispin Ntoto. Nalandaka na lexaka chaque mardi. Libota ya Ntsingani ainsi que toute la grande famille qui nous tikou. Tolobi merci et pas évêque Ntoto. Et la famille monene il y a ministère école de la foi pour un soutien spirituel na bango et Nzambe alembate ko sembola loboko na ya ces grands ministres. To joie biographie ya moto o atiki biso pour batebele baye ba yoki kombo baye bi peut-être te moto Oyatiki Biso, celui qui vient de nous quitter, il s'appelle Tsingani Nawembo Joseph. Il est né certain le 13 mars 1948, fils de Tsingani Luvumbu Jean et d'Hélène Louvet, tous deux sont morts. Joseph Tsingani était marié à Dame Cécile Mayala. Il est le père de 7 enfants ainsi de plusieurs petits-fils et filles. Son parcours professionnel, Monsieur Joseph Tsingani était un expert comptable avéré et reconnu ayant presté dans plusieurs entreprises comme notamment Marsavco comme comptable, au campus, aux cliniques universitaires comme comptable, à la Fadekino comme comptable. Il fut directeur général à Kitobola. Il fut directeur commercial au journal Observateur. Et pour finir, il était consultant dans plusieurs entreprises, toujours comme expert comptable. En ceci, Tolingaki, avec la douce mélodie, il y a orchestre, il y a Ndekurabi Solekunda Sistos. Toko leka na ba gerbe de fleurs tobana kobenga par l'ordre
Tous a une vingtaine, mais tu as la ngombangu parce que tu as sous la tangote, il faut que tu m'embangu nanzela, bongo tozonga li susu awana o esika. Batata bazoleka, nasima batata bana tingani bazoleka na bajer na bango. Bana tingani Bana yengo va se préparer. Bana yengo va se préparer. Bakoko. Nasima ya bakoko bana ya Kintano ya Kisatu bakodeka soki numéro ya plaque na yeza 6390 BT01 soki numéro ya plaque na yeza 6390 BT01 1704 BK otika kimotuka oyo kende kobongisa motuka. Famille professeur bana Kilitiku Fabi Makenda Famille Tetila, Azoleka, la jambe de fleurs naillées. Maman Marie-Thérèse, Azoleka, la jambe de fleurs naillées. Ça l'appelle là. Honorable Adel Kaïda Maïna, représenté par famille Kilutiku ezoleka. Nasima famille Kilutiku bakoko batandami bakoleka na jambe na bango. Famille Kilutiku bazoleka. Gerbe na bango de fleurs.
Nassima Bakoko, ministère à portefeuille, va se préparer. Papa Joseph, Papa Joseph, Pakonda, Valérie, Papa Joseph, Bakoko, Nassima Bakoko, ministère à portefeuille, va se préparer. Les amis de Alain, d'Alain Singani. Nassimaya, les amis, à qu'une marque Alain Singani. Tokoyamba, Tokolekisa, Nassimana Bando, le chef de division urbaine Gombe, chef de division urbaine. Église armée de prière va se préparer. Nassimaya, chef division urbanisme, Église armée de prière va se préparer. Bonjour. Tout je passe un message de part en famille. Primo, tu nous merci. Merci pour l'accompagnement. Banda Boutou, Pekino Lelo, Baronio surtout Bassoumi, Oeza du Bota Papa Tinani, près ou de loin, du Bota et Pessibiso, merci. Tokomi Pebeni Ogenotika Nzoto, na Tozokende na Nouvelle Cité, ou le Tika Nzoto. Alors, Tolobi Boye, famille Nyonso, Nassima Tokende na résidence familiale, tandis que famille connaissance, Nyonso Balandi Biso, Bobotika la Awa, Sogoto Uti na cimetière, Nde Kozanga Te de Loba, Yakopesa Biso. Alors, pour nous qui ça, il y a solo Papa Tingani Azalaki Moto ya Batu. Azalaki kuva na baninga na bandeko na batamusala soki aza kina nyongo na yo to yo za na nyongo na ye kutana na famille pour présenter la situation. Vraiment en bref, to peso no merci de bota mobimba nzamba pambola bino. Les anapépis, ces animaux, ces gros, les animaux famille, ceux qui ont les moyens pour que les enfants volent le micro. Tous sont là, les acteurs là. Ils sont là, ici, 2 ou 3 hommes. Merci. Ingénieur de son, faut voir le micro,
Nzila nzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa. Nzila nzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kyampa. Mono nzambi ngetimona malweti vanganga sadile notangubu ena. Mono nzambi ngetimona malweti vanganga sadile notangubu ena. Mabanza mamiki mabanza menoko. Haleluya. Zila nzambi kezi la zenoko. Yetisani langa koso utangudira mambunga nemuketika. Mabanza mamiki mabanza menoko. Haleluya. Zila nzambi kezi la zenoko. Yetisani langa koso utangudira mambunga nemuketika. Gekwa dibundu mukya mawetita bonzambi kakena koko. Gekwa dibundu mukya mawetita bonzambi kakena koko. Wetisola nzila iu nasadila tilanza vivo ya satana. Wetisola nzila iu nasadila tilanza vivo ya satana. Mabanza mamiki mabanza menoko. Haleluya. Tilanza mikezi la zenoko. Yetisani langa koso utangudira mambunga nemuketika. Mabanza mamiki mabanza menoko. Haleluya. Zila nzambi kezi la zenoko. Yetisani langa koso utangudira mambunga nemuketika.
Muna pasi ngetita tata utondele umatanga ngetita tondele Muna pasi ngetita tata utondele umatanga ngetita tondele Mumayela ngetita tata utondele umatanga ngetita tondele Mumayela ngetita tata utondele umatanga ngetita tondele Mabanza Mabanza mamiki mabanza menoko Haleluya Zila zambike zila zenoko Yetisa kilanga koso utangudira mambunga nemuketi Mabanza Mabanza mamiki mabanza menoko Haleluya Zila zambike zila zenoko Yetisa kilanga koso utangudira mambunga nemuketi Mabanza mamiki mabanza menoko Haleluya Zila zambike zila zenoko Yetisa kilanga koso utangudira mambunga nemuketi Mabanza mamiki mabanza menoko Haleluya Zila zambike zila zenoko Yetisa Robo shate banderebo koso utangudira mambunga nemuketi Oh mfumu Zila nzambi Basi Emiangala Simbeno L'oiseau qui au Kiamba. Alléluia. Mabanza mamiki mabanza menoko Zila zambike zila zenoko Nzambe o assisté pe libota o atiki ezala kotan kotata ezala pe kotan kanisa bana kanisa misala kanisa nyonso pe Nzambe nayebi ke toyei kotika ye na esika ya malita tosambeli yo ozala mokengeli ya nzoto oyo kopesa nzela te ata na mokolo moko bato ya science occulte bato ya misala mabe baya mpona ntina kosala misala ya mabe to mpona ntina koya koyiba étoile ya mwana oyo etikala oyo nayebi ye akei na étoile etikala na fa merci parce que oza nzambe malamu etiki nyonso kosalama awa maloba nyonso tu oyo kolobama awa tika yo ndima yango na kombo na sukusu tobondeli merci Seigneur Jésus Christ na maloba na kombo batata so batata na ye Seigneur, Seigneur, que nous
ngai mwana nkashi na yo ngai mwana nkashi na yo Lumbuta kubisisa mukati kufamili. Mukolo otiki na kati ya libota pe Yona bayi urutelele. Ngiyisa musama ladi. Kandi ngeungana kutuko. Nzawisa dasi bisomelo bameli makone musaka sa. Olobaki na ngai pe na ya kashi. Ngai na ya potosolo la kambo ibele. Lelo. Ulu kibeli ngedoko ulu kikivumbi. Atuta uduzidi kusidi unalwe. Loko okonye bembe. Kala fami fozidi kumidi. Tala lipota ndenge komi. Kala fami kuni na bunu. Tala kibulu toli kina jobulu fami. Naza mwana muke na komema fami oyo. Yadinga. Natina komedi kibinu kuhoni. Natina nabo nazana ebele ya koloba te. Nasengi obele tata nzambe asalisa biso. Totikali bana mike biso nyonso. Yaba mama mibale otikali biso. Opesa biso etinga makasi. Opesa biso makasi. Wete biso nyonso. Okesani ezala te. Tozala na mutema moko. Tozala na esengo moko. Tozala na mokano moko. Makambo nyonso kosala tosangisa mitema na biso. Natina na yango naza suna ebele ya kolo ekosila kende na kimia. Otikali ngai na mawa noko natondi. Ana bamemi na sanzo. Ngai yaya na kenda kutala yuko kaka mbala moko. Elikia na nga elongo kitona na labo. Tangu na mwana kitu kizana. Olobaki maloba fika tosola kaka mkuza poso. Yango na leki na nga. Ngai yaya na banda koloba. Soki yo moto kokufa liboso. Soki ngai ndio okufi liboso mwana kobongo. Kasi Nzambe asala bamapasa kuti bayaka maombi mutu na mokolo nasengi famille na biso eza ya bakristo ndenge toza bakristo moto akobundana na nsima na famille na biso nde azwa elili na yo to na mwasi to na famille to na bana bakoko baloba mokonzi akufi mokonzi mosusu akoya Nzambe akopona ndenge toza na basali na Nzambe ebele libota na biso Yesu bapostolo ntango bakangamaki na ndako atindaki Molimo Mosantu bakangamaki na Maria ntango bapostolo balobaki Yesu akufi tokosala nini yango wana libota ya ngai ye na yo ntingani ndenge bapostolo bakangamaki na ndako yangu Yesu akitisaki bango Molimo Mosantu atindaki makambo nyonso likongamaki bapostolo babingaki libanda ebangisilaki yango wana merci Seigneur Jésus lekikende na boboto lokende kobongisela biso place bobota ndenge yango na Yesu totikali na Yesu tata na biso ntango akufaki alobaki kokufa na ye asimbaki biso mibale ngai natiki bino na Nzambe soki likambo kokende na nganga te kende kaka na mosali na Nzambe yango wana basali na Nzambe babotami na libota oyo yango wana nasengi na pastere ntoto atianga na mabonde esika ntingani alonge nga na Nzambe nasengi yo kende na boboto biso nyonso tokolanda yo tozonga na mabele tokozonga na mabele kende kovanda na kinda na kombo na Yesu amen. Because
Mikolo, solingi osabone, obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV.